Edino image toko mona sitoyo Panja sango ya Congo ah yo Panja sango ya Congo Edino image Panja sitoyo Panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama Panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 Panja sango ya Congo Edino image Panja sango ya Congo bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panja sango ya Congo, Edino image, bolanda yango, po yango ezana makambo ya solo, eutaka na source. Edino image papa, Edino image, ye aswaka, tina source, ata fin fond. Mon Paris Express, y'a Patrick Marois Vendy. Mon Paris Express, y'a Marois Vendy. Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et ça oyinda umela soki oyen agence ote veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Marois Vendy, Rue Léon numéro 25. Baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozoko tinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Rue Léon numéro 25 et puis Patrick Marois Vendy, balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire ou melate pour na kati agence oyo tozana ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa ko traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye kitoko chez Patrick Marois Vendy vraiment ngo iumela hatinda bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini pour ngaba ba carton et que ndaka awa babili anda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors pour kende kitoko boya la chance na biso na Global Express chez Patrick Marois Vendy Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et sika obunga te Rue Léon numéro 25 umela Mbote mingi na balandi ya www.panzasango ya Congo balobi autrement dit Panza Sango Bilili vraiment tout ko passer ba bonne année là to ko bina mbula ya sika balobi bisobe kisalu na kisalu elino image ya bino mo Panza Sango ya Congo ndenge tumesana ko panzela bino sango vraiment yambo ya ko ba émission na ngai na pesa ka mbote na bainiso balandaka www.panzasango ya Congo pe basungaka ana kituba balobi ana kituba na kati ya Vitry-sur-Seine yepe alandaka mingi Panza Sango ya Congo Igor Balou simple mais beau beauté plus l'argent ya MG30 balobi Master Voice ba meilleur venabino kasina okenanga molaite lelo na yambeli bino invité oyo na lubomona été alikakane mingi te mais lelo alobi il faut à l'écart ayeko Panza Sango oyo azalango kati na motema na ye po azana misala ebele kati na ye ndenge avandi wana bomona ye kalate bomona ye azana misala ebele ye to bengi na kombo ya DJ Dollar Polyvalent tanga sabino que DJ Dollar Polyvalent et ngolo ba nini polyvalent mo polyvalent déjà boyi donc ngolo ba nini donc ça multi service aza ba service ebele kati na ye mais lelo alingi amoni sabino ba service oya salaka vraiment na kene musika mingi te nazo ya m'inviter na ngai. Bonjour Didier Dollar. Bonjour Edino Image Panza Sango ya Congo. Ça fait longtemps hein. Ouais, n'engolobi quoi. Tant nazo mono lelo DJ Jule Kelanga parce que la fois passée toi qui na yo na makambo ya grand coach Obé Makusa. Oui. Tout ça nous va tournage longo. Oui, tout ça les clips ya hommage à Babi Andonga. Oui. Et puis à son âme au passage. Et puis voilà quoi, ça fait un bail comme tu dis. Si lelo surprise. Pour les clips sur le plateau Panza Sango ya Congo qui est DJ Dollar Polyvalent. Ouais. DJ Dollar Polyvalent nene parce que misala na yo oyo sala vraiment. Expliquez nous bala Panza Sango ya Congo balanda yo na minute. Comme ça, tu rebelles ta c'était dans tout à l'heure. Ok, y a pas de souci. Bon, balandi ya Panza Sango donc ningi Edino tu ko ebisa bino c'est DJ Dollar la monnaie américaine les polyvalents.
Donc l'artiste est polyvalent, le lonaïe pour expliquer un peu na détail. C'est quoi ma polyvalence? Oui. Donc nengi boye bibilonion sous na dans la carte il y a art, mais art na salaka et ça là va détail et belé. Donc naza coiffeur, naza moyembi les sous. Oui, naza acteur. Il y a solo voilà, naza humoriste. Humoriste c'est surtout tout la bazar c'est tout non? Oui, non, même Laurent là, ça tout le savent que ça tout là, DJ de la polyvalent. Merci. Voilà. Voilà. Exactement. Donc ninga banaki ko koloba et naza sous DJ. Alors quand je dis DJ, beaucoup monde a ba image. Oui. Donc on a tenaka soirée mobimba ngai moko tout ce qui est festivité donc mariage, baptême, anniversaire, communion, na sala ka maître à cérémonie, na sala ka animation et puis na kati ya platine nazali donc na chaka bandule quoi parce que différence c'est que cause à la DJ au sala ka on a limité et puis platine est bien monté yo va tempo le la DJ Sims exactement donc DJ Sims les coéquipiers de tous les jours c'est vrai les beaux gars de tous les jours bon DJ Geneva Pro Geneva Pro ce sont des collègues c'est les unos multi voice obligé. Babi Masola Zelengi Mingi, DJ de la polyvalent, donc ma collègue Naé, c'est les Zino, DJ Geneva Pro, DJ Sims. Vous êtes tellement belé, moi tout le temps, on va commencer à dire. Mais le Zandé, DJ Dollar, l'artiste est polyvalent. Voilà. Et toi d'amour, Nakata Bordeaux, moi fête un anniversaire. Ouais. N'a pas intéressé DJ Pro. Il n'y a pas de souci. Numéro Zakaka, mi balé. 06 25 17 33 27. Il y a une balise ali 06 89 82 22 03. On a la DJ Sims. Diamatae des bundes soyoki hein. DJ Sims aza muto asala nyonso. Voilà. Soko bengi siye na feti na yo. Yega muto platine abi osaka na platine. Platine osala la yo. Ensemble na DJ Sims. Ninga lobby. Ouais. Ako yembela ope hein exactement ayembeli yo maître cérémonie pe nebo pele bande litisuka quoi donc azana ba talent ebele katina ye so lingi pe na coiffer ba marié na coiffer yo ka ba talent obi que donc ezela moko ba talent ça ngo yango pe pendant sanga ngo zaka ngo exactement et dino image après ba talent na coiffer mobali na coiffer mwasi so bongi na coiffer pe bana na coiffer so bongi na coiffer pe invité na coiffer so bongi pe na coiffer les autres na ba voisin na coiffer il y a pas de souci balande pendant sanga ngo to zongi masolo na biso ka ndeto solo kana DJ na biso DJ Dollar artiste polyvalent DJ Dollar artiste polyvalent vraiment na sepeli ko yamba yo apo na zomo na show hein yes amandingo le c'est tout à fait normal le des artistes donc voilà artiste polyvalent to kena siko mo mke côté à artiste polyvalent humoriste c'est ça non oui naza humoriste dino imakanisi wana est-ce que humoriste babota malango to ba prendre en expliquer na biso bon ça dépend donc ils ont des façons de lobby donc bamsous ba c'est tout bien si tout va bien motuna na za mananzela bamsous ba prena kango ba kotela ngo ba classe ni to mona na poto ba Jamel ba Marci et tout ba Dieudonné ba on sous ba tangla ba chic na kinpe to za na bekolo ba yek sarabatu comédie afin que lobby compé humoriste mengai par contre na yekola on antiquité ngana botama déjà humoriste on a banda comédien donc na micho yo na longa étape ya comédie na commence ko humoriste parce que la première fois j'ai fait un spectacle j'avais 8 ans bah le bosso na ça spectacle na zaka na 8 ans donc l'école primaire on a bossa na monté titre spectacle il y a pièce on a et zaka nègre d'Afrique et cartona ba maso to zalaka na bango à l'époque ba Fleury Mamengi poids lourd ba yebi ba Olivier Maketo ba Taylor Fleury Mamengi ga moko obete musique na fête na e bah oui c'est un ami de ya muninga ya ba couper quoi c'est bien c'est bien bango ba zalaka ba yebi et puis tant on a commis je crois na âge ba 18 ans oui na sala ce spectacle mususu grâce à Père Mayemba aux États-Unis je le salue au passage na niveau ya église
donc nazalaka acteur principal rôle nazalaka nango bapesanga rôle ya sireur donc banango tcha sireur na cartona kaka na rôle wana ya ki sireur donc pour répondre vraiment na motuna na yo okoki kobotama humoriste tout comme okoki koprendre yo na kati ya mokili mais ngai na botama nango ya makila donc seconde to baka peuple congolais botama nango kaka exactement surtout ba changos ah abi bala chango félicitations velanga José Wanduka yoki ya balobi bala chango babotama toujours na moi biloko la bala nzoto mais moi la misère satulate misère satulate chango changos ah mais siko to ko seka mo mugede mais toi c'est déjà to seka mais nani siko c'est ça na cadre ya musala ah na cadre Dijon mais y a pas de souci ça ko na Dijon wala humoriste avant tout na ndima yo c'est pas ça la balanda pendant Sangwa Congo c'est pas ça étoile d'amour la fille de longues jambes c'est pas ici diamant taillé ça c'est MG Kanzela Mino c'est pas ça la bango balandi wana banso OK balandi a Panza Sango dino image bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za sous bakota Paris te kolia za moko na kata Ivry awa et pas ya serre na biso ba bi na restaurant Ewaka mi José ba bi moi ça pembe tina mabolongo mi José le bela bango liloba moko fini moko nzaba mama oza mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa na lie na taba donc goût ba bi chez maman Ewaka quoi serre Ewaka na Ivry et puis la qualité. C'est pas la quantité. Ça veut dire que ah bah bina goût on a besoin qu'il date. On a besoin qu'il date tabelemba ya goût ya konika ba goût l'Afrique ko lia le boulot za matonge. Mais on a poto comprendre. Donc so la reine Michosa confirmé donc elle est bien, la Mélie bien, la là chez Waka chez Jeannette. Nganda sans polémique. Soye olia bilo nyon sa mokili o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, penza soboye, boro sepela. Ah, tozanga elorote. Elo nyonso olimolia ezali. Olingi pondu poma za muluba la mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe. Okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boro sepela. Ba fille a bien bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on mange. Bon, vous allez nous précéder sur vos comptes internet, vous bêtez kaka et même en tout cas, borumona, bilo qu'on a ça là. Mais là, nous avons préparé pièce moko spéciale. Oui. Nous avons préparé sketch moko. Même mouton yazaki azasuri à vous se retrouver. Vous voyez ce que tu as préparé? Le courage des Aérois. Le courage des Aérois. Le courage des Aérois. Parce que moi, j'ai une ferme conviction que les Aérois, bozana courage moko je connais mukili mubimba. Bon, à part les Chinois bien sûr. Les Chinois va l'équipe Aérois courage. Les Chinois va l'équipe Aérois. C'est vrai. Après les Chinois et Zabino. Tu n'as pas pour nini. Parce que na yebi Aérois moko na minute on est dans baboye. Oui. Asala kakayou mais na mukanda ya mwasi nae. Ah ça là quand même c'est impossible. Si c'est possible. C'est possible. C'est possible dans l'intérim dans moi si akenda a commis ça. A commis ça mobile a comment ça na place là. Alors courage ya ndengwana. Obi que ça un salamable. Si c'est salamable. Un salamable moi si a commis si mobile a salam kanda na. Nazo ko argumenter. Donc moi si na comment na Pobé Sidonie. Oui. Yé mobali comment na Roger Z. Siko tant yé siko moi si ake. Commis si a tombé malade. Moi qui ne kayou exacté. En même temps parler faut que futa. Libumbe faut Elia. Moi la main bota courage. Bota la massa Roger Z. A bota courage. Ake pena a beta kayo na jour pe ya kule ko kakate ko ki. Oh, chef azo pese kula boy. Atali na kula boy. Madame Sidonie Pobé. Mais moi ça là c'est défendable. Non, chef, c'est pas Sidonie Pobé. C'est qui? C'est Sidon Pobé. Oh.
Monsieur, comment Sidonie? Non, monsieur, c'est une règle de frappe. Normalement, c'est Sidon, il n'y a pas de E. Oh. Bafutaka ete, bafutami. Bafutaka palete, bafuti. Badamate, badami. À suivre. Pour la courage, courage. On a dit chango. Tabachangu c'est oh là. Mususu peso sazali. Yé comme on a yé abana ko tambula na dok. Yande kona ya mwasi. Oui. Est-ce que peuple ni nyo yebi et d'une image a na kata poto a koza courage. Atambula na dok yande kona mwasi. Bazali. Maintenant nga pona nini? Tunanga comment? Artiste polyvalent pour développer. Donc ndeko ya masa wana comme on a ezaki Gisèle Matondo vu que Matondo biso côté to utezana bana basi na bana basanga akwe pena na mbila na Gare du Nord on se comprend ba mbila pour balata masana abimisa pena doc mais doc ya ser na ye doc ya ser na ye lokwa ser na ye ko moi suki akata na se ye pe suki akata na se mbila tanga kangebo mbila talba oh monsieur vous moquez de nous monsieur. Ici, c'est une fille, on voit ici. Oh, ma sapena bota courage. Non, monsieur, c'est moi. Oh. C'est parce que c'est pas une photo récente. Ah, ok. Mais monsieur, ici, c'est un prénom féminin. C'est écrit Gisèle. Mais Gisèle Matondo, vous dites que vous vous appelez Massa bota courage. Non, monsieur, c'est ici en France. Quand vous lisez Gisèle, vous dites Gisèle. Mais chez moi, au Zaïre, on ne lit pas Gisèle. 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 Oui, donc je m'appelle Gisèle Matondo. Voilà. Non, c'est Gisèle Matondo. C'est une fille. Non, c'est pas une fille. Exactement, il y a Bachangou. Bachangou, c'est bon. En tout cas, vraiment, Bachangou, c'est que sinon, félicitations, Mingi, Bosa, Makambo, Zomo, Nami Sabatou. Il n'y a pas Guipé, bonne année, Nayon, Dengozawana. Vraiment. Et puis voilà quoi. Donc on aime mettre ce comme on zembo tout ça banine voilà quoi. Artiste polyvalent, chante. Ouais, dans un cas nzembo. Siko na chant yo banda outkan. Ma soleil nzembo est d'une image donc il a déjà na cas 17 ans. Obota mapeto yekolangoto. Bon, wana nakokoloba ke na yekola pour na travailler à nzembo na niveau ya chorale. Donc doit aider déjà na âge de 2 mois déjà na zalaka baptisé dans l'église catholique na Saint-Martin. Yango le salaki oyemba to yango nazo poussa na yo tanga tuni makamba koyemba yo so balanga ki baptisé déjà à âge de 2 ans. Non mais je m'explique. Expliquez na balandi pendant sango ko étoile d'amour ayo kayo. Pendant sango étoile d'amour so kozolanda. Maman Paulina. DJ Dollar, artiste polyvalent. Na 2 mois déjà na ki baptisé. Na 17 ans, bakambi église ba référent déjà en église Saint-Martin, na Njili toujours. Donc on a quota déjà na chorale na 17 ans. Donc nous avons formé na voix ténor, voix basse, alto et puis soprano. Mais si na yekoto na mikili ça fait 17 ans dans la aumônerie catholique congolaise na Blamine na Saint-Charles. Donc tu peux à côté kuna na yemba à côté kuna. Donc maintenant so lingi moi nzembo tout ça ya nini y a pas de souci. Siko koyemba na yo banda o komi na tililo yo. Oyemba ta na o wenge te na yemba na ba wenge te na yemba kaka na chorale. Et si le long a consacré na chorale na kina na chorale bolingo baebi je l'ai installé au passage ah na yemba siko na chorale ya aumônerie catholique la mémoire na yo ndo zawana. Oui. Est-ce que oyo ka pe nzembo na biso ba fali si mais si puisque na DJ ko yemba ngope c'est pas ça biso ko yemba mais oui y a pas de souci aïe 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 oh balelangai kala mama oh balelangai kala dolare oh balelangai kala yo 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 oh tu connais pas la vie Moza Simba tu connais pas la vie Florima Mengi tu connais pas la vie Mzika Siga oh tu connais pas la vie mama yo izaiwe ke moko kula bongo 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 wanduka grand coach obema kusa. Merci Balana,
point pendant son Congo vraiment na qui batembe babendonga que son nom repose en paix et puis nous ça le Changwiste pourquoi oyembi kaka babendonga parce que aga changwe non ça na bi ke bino kama kila bino ko landa ka lokolo la bino ka non ça rien à voir yo ngana matanda ki te na retourna ngai o sengelo ko wana donc tout de suite je prends oyeye donc ya mwana po biso to za ba artiste za net o ko pe ko za nyoka longo yo ke soka ya babende Tikangai azwambongo mama tekangai azwambongo mama pona mbongo mame babi l'artiste polyvalent asa biloko na yawa vraiment na confirmer que vous avez un artiste polyvalent yokani balandi apana sango Congo ana kituba oyoki DJ Dollar en tout cas ana kituba cosité te DJ Dollar polyvalent l'artiste polyvalent azana nyonso kati na ye so lingi suki okata suki au sala yo pe modèle so linga o tara au sala yo exactement so lingi pe animelo soirée azawana pour la bino pas de souci $10 siko to komi na côté platine hein oui siko platine côté soirée côté ba soirée expliquer no balandi balinga mingi ba DJ ba bujara o buja bango siko $10 lelo to monio lelo ngala ebelo ba qualité belé na ba ko dans DJT mais lelo na découvrir ça DJ ya est-ce que ba œuvre ça déjà ba œuvre ça déjà so balandi ya Panza Sango so bobeti na internet DJ Dollar et DJ Sims la meilleure sono de France beaucoup découvrir même pendant l'émission beaucoup découvrir y a pas de souci bon ce que ça là que fait yango et d'une image à mekanga na meka mais ba oh to kuta na ba déjà la soirée ba yebi déjà y a pas très longtemps to chauffa qui une grande salle à 700 personnes na Noisy-le-Sec na mariage à Fleury Mamengi là dans 4 jours précisément le 14 janvier tozali na ville parisienne to chauffer 50 ans il y a Tontine et Jenny Timba donc ba rozala déjà ba là sinon babilo ko ezali na côté ça rappelle babilo ya mike en tant que DJ so on va quand bouger ça c'est même pas un souci quoi et à chacun son jour à chacun sa date ce soir mes amis aujourd'hui mes amis c'est d'une image c'est Panza Sango ouais tant pis on s'en fout des voisins Yokanie, papa Olé, papa Omeli, et bongo cadeau, Yaro mitoga, salon Plamedi, coiffure, et si quand vous allez voir, papa ça la batu bilengi, vraiment, DJ Dollar pro, DJ Dollar, artiste polyvalent, Abuaka, Bankunga, Oyo, Nane Boaka Mate, vraiment, Ambara Kuziama, place aux Ali, Orate ma solo, Ambara Kuziama, Joto Kozio. $10 makan aujourd'hui les kanisa comme dit ndeni ben les kanisa na monio za niveau intellectuel oza makasi mais na sala Sorbonne té siko yo no comprendre té DJ ba classe botange belé hein té na tanga classe belé. Je suis parmi bateau batangate. Je suis parmi bateau batangate. Et nous comme ça yo maïle ndé moi. Ça fait ça la grosse que na bota mazo baté c'est tout. C'est vrai hein. Siko likani siko ya comme DJ. On est condamné. Bon, disons que qui DJ na bandile on a pototé. Donc à l'époque j'avais encore 23 ans, ce qui otuni kulutu nangai Nzuzimata, espace signature place flat ya monene nakacha kin, nakacha matete, baebi. À l'époque, j'avais 23 ans. Mais n'anima qui soirée à mariage de notre nièce, paix à son nom parce qu'elle n'est plus, Dédi Louyambo la Kodia. Donc c'est moi qui avais animé la soirée. Mais à l'époque j'avais encore 23 ans. Ce que tu as Franck et puis Freddy pour tout tapis rouge, voilà bakulu tu n'as pas même. Bon ambara kusema tout n'était. Si tout n'a pas tout ça na tout n'a pas donc na bani musala avec DJ depuis na kin. Mais tellement yo même kinga ambara moko yango na pesi la qui ya awa quoi. Donc tant on le dit que pour moi je pense que c'est un don. Je
profite pour remercier les bons dieux. Oui. Natangi langote, neti suki, na yekola suki te, na yekola ka ko diffuser pendant 3 mois et pas ko lutu nanga pe à son âme aussi akenda avait ba remettre nanga ya suki. Sinon tout ce que j'ai fait parce que moi je coiffe tout le monde si tu veux. Na coiffera mindele, na coiffera bandibu, na coiffera banchie, na coiffera ba africain, tout le monde. Donc pour na ki DJ, nanga tu ko lo banayo, je pense que tant on a eu tout qu'on a continué qu'on a toujours Gouana. Pourtant on a un ami qui lit toujours ça là on a mis Sercia tout là. À un moment donné, moi j'ai eu un petit souci donc on a comment qui me pambo. Yo travaille à Sercia tout. Oh, mais dis l'image. Mais il y a de cela 17 ans, il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas YouTube. Moi j'étais là déjà, nous on était là avec Miss Sercia tout là, on a ben dans un groupe on a ça là pardon limbisanga na katio maloba limbisanga est-ce que M comme Swahili est-ce que ayebi likambo que yo travaille na ça tout mais tout na ya boyebisa yo tunaye comme Swahili la boyebisa que aza témoin ya masolo bon explique pièce ni ça na Miss Sercia pour to lukango l'internet y a pas de souci Miss Sercia tout ça na ye sosola oui yem tabina nga na move wana tant Mister akei na move wana bat bango produit ba lema ba zolozolo bloma bon major zolozolo voilà tant Mister akei ba zuili parti to comme ko tourner na li parti na mettre paille mangwayu donc to tourna ba image ici mais à l'époque il n'y avait pas l'internet il n'y avait pas l'internet il y avait seulement ba DVD ba CD mais non biso to yaki déjà on a maintenant ko vendre souci à un moment donné na koma ki mpambo ko boye ngana zonga ki mwasima parce que na koma ki mpambo comment qui mpambo biso to mpambo muchopi go so to boka ndobo voilà mpambo de voilà yo ko mpambo ndé na ndé na sens ni mais au moins que muchopi ara bilamba te voilà muchopi ara bulumbu donc si vous expliquer ba ko ozo mema ngo na kati na ndenge moko boye balandi bani ba expliquer bango okoma ki bolumbu ngoni au moins na bimaki na monde ya ba théâtre monde ba activité artistique parce que tant on ba koma ki mpambo donc na donc il a comment qui sans papier na avec son mukanda te donc ekufa ki ngai donc siko koma ki mpambu voilà yango Nalati bilamba donc voilà oui je suis revenu sur le devant de la scène français militaire eza molimo mosantu nde ko yawa te soki molimo se kiti awa nyonso kolobama amen nyonso kolobama soki molimo kiti nyonso kolobama amen parce que tant yo vandi awa en de Saint Esprit amen pendant ça Congo boyende et comment pendant ça mukili dites amen. Amen. Dites amen. 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 Le prophétiser yango vraiment n'accepter yango. Amen. Merci. Voilà. Donc c'est tout na sujet na biso. Ouais. Il y a qui dit jeune na émission et puis na activité il y a théâtre ninge na bandila ki koto sinon na kisasa na banda mutabimisa na télévision na année 1990 voilà 90 koto na la bimisa explique qui Kwanganzala Mr John P à son âme atika biso tant alongwe pa ya ki Kwanganzala na yeko travailler na njila minzoto ya bana njila avec ba kulutu na lubelo tadi ba vie mafura tant alongo wana na keko travailler na masumu de blender yala de la pente voilà na moment de travailler de la pente mais vraiment parce que ancien c'est malheureux que c'est dommage ma image wana tout c'est dommage parce que vraiment tant on va boyer à l'époque tout a de la pente vraiment pourquoi tout le monde pourquoi tu es bayoti kasi zalaka ndenge wana ti ezalaka ndenge ba musicien nyoso ya zaiko ba yeba neti nyoso ozali na kombo ni na tango wana na à l'époque na na kombo na jouer na kombo ya mwana ntuka mutapesa comme mwana ntuka ki Kwanganzala mutapresenta ngai pa ya ki Kwanganzala vieux décasé bana changu ba yebi ala ne kala na quartier neuf donc ki Kwanganzala ça va répéter pas na c'est mon vieux qui m'a présenté chez qui Kwanganzala et qui Kwanganzala a sali sanga test le même jour na sala test na zoapé poste nanga na koti ba enregistrement et puis voilà
donc tina longo na bakisasa na ye awa to continuer na ba mise ande na oti koloba donc so na yebana te moi ça me gêne pas mais si konne na yebisi yo mais nga gêner nga parce que vous avez talent la singa lelo et puis na ancienneté na yo na bandi ko yebana alors sangono faut panzana nde ici na panda sango Congo voilà comme un monde en tout cas ça peut être voilà le panda sango Congo vraiment bomoni DJ Nabino DJ polyvalent l'artiste est polyvalent en tout cas lelo ayaki pa asolo la masolo na ye o yasalaka vraiment ça multi service neto bara et dino image pas à multi service ndenge yé piaza multi service vraiment bo hésiter rater ceux qui besoin la soirée na bino déjà numéro na yeto ko s'afficher yango o hésiter ba maître cérémonial kuta bazali ba comment ba maître cérémonial kuta ba comment mais na olinga avec nous chers amis il y a pas le va toujours le bas français y a mon lit mon nom de kita ça des amis qui je crois on est continue na ezama kama mon lit maman Brigitte alinga pa yo kama kambo oh là là MG Kanzela Amino tu pas linga blog mo ya si motema ya mitoka ah ouais yo kanye ya mitoka bon donc je disais que na bana oloba avec nous il y a du sérieux donc biso c'est toute une organisation musa na biso ya ba soirée ya ki DJ biso tozateneti ba tumsozo se balader na ba matériel na kata ba sachet non il y a biso ma camion sur les alliés propres il y a quelqu'un pour la location il y a véhicule il y a quelqu'un pour le déplacement il y a matériel mutumba ayali juste pour installer biloko après le soir tanga na komi ngani mna pesa ka oui ngani mna tinda ka pena dans makamutu au mariage avant mariage ko tamta sala ka annonce ya marié ezanga donc bandeko bo hésiter te numéro ndeka bo moni wana donc eza 06 25 17 33 27 ya moninga nanga DJ Sim c'est le coéquipier de tous les jours les boss eza 06 89 82 22 et 03 bozang sate boko sepela parce que musique mususu ali zaka ko beta kaka musique mais ya biso o mutalala kite journée mubimba o mutu soke asaki kaibu tu mukolo mubimba akola na fête quand je prends les micros comme ça batona nyosu balala lisusu te bala mukaka et puis na moment ya cadeau boko sepela na nini na moment ya cadeau moni batu nyoso bayaka wana moi enveloppe vide donc okaka alati mo weso na ye ba mona kusa ba na repérera bango batu msu na zo bango ba prête enveloppe vide na zo pena ba prête pour biso to la pena machine à carte bleue on a dit espèce c'était tout ça banini carte bleue tant ça code na yo na pesa yo mukongo ça le code na yo tikele karaté eleki vraiment donc eza machine à l'okuta mais yo lekisi ka boetikali po batu musuba j'ai pas d'espèce avec moi moi la carte bleue ya moi je biso doit être à disposition en tout cas vraiment na moni organisation visa makasi exactement vraiment na kolinga sikoyo opesa biso vraiment ba programme na yo pona so ba contacter yo. OK, donc pour na contact ndingi et d'une image à lobby contact ndingi na tu kopesa na téléphonique ezali wana bobenga pona batalu bobanga te donc to solo la kara pona talu donc to solo la toujours la ndinga ba Congo la ndinga ba bato moindo il y a pas de souci donc egole kanango sauf que réservation ya musique qui te préfère toujours un peu tôt parce que ndeko ndingi yo ozoko bonga maobala ko kansete na mukili mbimba yoka ko bala mukolo wana ba pe bali ba bala neti bazali tozaka mo ba souci msoma ndeko msu na famille que DJ dollar abeta ndula ebika bon c'est pas grave yem to kozwa ndule nzoka ninga déjà contacté so lia jambonga batukala voilà erreur yango na obeta sete siga oyo ezande mo pena biso ndeko mwasi ndeko mobali soko ngo sa fête na yo ko linga kozwaka mutu o ya une semaine te sala prépare nengo sa préparation salle na yo yeba ke DJ Azali faut joyer na moment wana parce que DJ Dollar l'artiste est polyvalent aza occupé na ba programme na ye exactement yo ko yaka lelo na biga na yeba DJ Dollar mutu nanga ko totala na lupango ko ba voisin tango ko ba ke o sina yaki monga batu akoy mutu mabe et d'une image na robeta société biso
tolingaka ba makama escroquerie. Donc ce que nous avons réservé biso réservation ezaka montagne sur yolingi. Donc on appelle ces exemple sur musique eza 3 €. Sur déjà pèse 1 € na yo, to réserver yo to boyate ti malé voilà mais mbonde il faut sur ça avant mukolo wana. Donc biso lo kona na zone na betelango ya CT. Ata 1 an avant to réserver la musique nous va réserver 1 an plus tôt. Asie a réservé la musique il y a 2 ans, 1 an plus tôt. Au PC 1 €, attends 1 € au PC. Voilà. Ils ont rapport au Kanga, date na yo wana. Voilà, exactement. Pour date wana za la perdité. Bandeko basi ndeko mibali bino za kaboye. Au comparer déjà partout. Mais il faut pas qualité. Bolé la rasima. Oh, dites dans qui DJ mo ba betelinga musique mabe. Pour la nini Olandaki DJ a 50 €. Voilà pour musique. Ayebile makambango te. Musique lelo za ba premium sto. Ah non, ça ndeko mo a 50 € pro mais zate. Mais siko. Musala. Yo mutozo ko bala. On suppose que mbala ya liboso pe mbala soko zo bala ya vie. Donc peut sa valeur na musala na yo. Donc voilà sinon la musique il y a tous les prix mais tout le candidat to za qualité. Avec ta permission et notion na ko balika moko. Vas-y papa vas-y. Toza na souci moko. Là je parle en tant que DJ et en tant que zéro aussi ou comme on l'endingi lingili. Oui. Mi colonio so ba fête nyoto zo ko sala. Bande ko na ngai bande ko basi bande ko mibali. Pour nous, ceux qui vont inviter, ils sont dans la fête. L'invitation, c'est 20h. Mais tous ceux qui sont minuit, tous ceux qui sont 1h du matin. Na ba tout même bon ba ça ici fête ba marié, ba koya ba kengi dili, ça les a vide ba zongi. Ba invité pe ba koya ba kengi dili, ça les a vide ba zongi. Ba pesi yo fungola ya salle oyo loué banana 13h, 14h ya samedi. Pour quand on a 5 h du matin à vendredi, au yoko banda fête na 2 h du matin, il y a dimanche, pour aussi sa fête na yo na 5 h du matin il y a dimanche. Bota la combien de fois toza ba perdant. Donc il a profité na micro ya Panza Sango pour na epsa na biso que to me ka peu ko respecter parce que tant yo na retard banze musuro lingo banze moko ya pongo love. Et c'est les gars qui sont les gars qui moko ya lita bembo ozo ko senga na 4 h du matin o katangwa sima ya zaiko chilanga lita bembo c'est parce que to la retard yo ka banze mona to banze mo ya kala to yo ka to beta na biso ngoma puisque biso do ba fait toujours retard moi to ka banze mo nyoso ezate donc bande ko en tout cas to sosola na ndenge ya malamu quoi wana lité apena na pesi na biso nyoso to me ka un peu ko évoluer quoi. Merci DJ Nabiso, DJ Dollar, l'artiste est polyvalent. Tout comme Nasuka Masolo Nabiso. Vraiment, balandinyo so balanda pendant sa Congo. O balinga ka dino image. O balinga ka DJ Dollar, l'artiste est polyvalent. L'homme le plus critiqué, c'est l'homme qui a bagarré avec 45 mamans à Tade Bakima. Bon hésiter vraiment. Bon découvrir na émission Oyo, to rotia ba biloko na Oya Salaga. Comme ça bon on appenda que aza mutu ya musala azolo bat mais faut mon ba œuvre naie œuvre naie to relaxango à travers émission Oyo yokani $10 moi le basuka so sango na ba mbote na ba oni so balinga yo merci Edino ba meilleure bah oui ba meilleure vête tu aussi sambula to bandi mbula ya sika celui bokoti na internet na YouTube na Facebook plutôt Facebook nga ezali aimer na kumbaki ça aimer symbole d'amour na kumbaki ça ndenge bozo ko yokila yango donc na salaki déjà vidéo pour na repesa ko souhaiter ba meilleur vœu puis ko pesa merci na bandeko nyons tout parce que le quoi nga za na monde ya image na profiter ngende na yango na vite fait na ko bandali boso ko pesa ba meilleur vœu na bino nyonso ndenge bolandi na ba fan na nyonso na ba mi na nyonso à tous mes clients et surtout na ba nyonso ba penser déjà na vie na bango dans le passé ko zo biso to animer ba soirée na bango et puis na libota na kumbakisa na bosa été libota Zevo et puis libota ya Lushimba DJ Sims Mamou Savané Motema la moitié. Il y a Homo Richard et MGK, Nzela Yamino, et Yokani, Freddy Poutou, Tapis Rouge, il y a Frank Poutou, Bakulu Tunangai, Nzuzi Mata, Espace Signature Flat, il y a Monene, Namatete, Grand Taximen Kotoyo, Guilain Kidoumou, Motema Yamaziko, Gisèle Mwanakazi, toujours côté Oyo. Pe na ba on atangité, Boy Baker, vous aurez toujours
masolo et bandi masolo et koya na batu nyonso bazoko préparer pour te babala na année oyo na souhaiter bino déjà ba bonne chance et ba bon préparatif. Et puis vous hésitez vraiment l'artiste polyvalent DJ Nabiso DJ Dollar azana pour se pesabino après on pesa bilengi yena DJ Sims bon pesa bino bilengi vous hésitez vraiment soki bozana fête na yo ou bien en tout cas soza la fête na yo azaka DJT azan tant tout ça artiste l'artiste polyvalent to mélanger tout. Exactement. Yé moko aza DJ. Exactement. Yé moko aza humoriste. Exactement. Yé moko aza coiffeur. Exactement. Yé moko aza chanteur donc musicien. Exactement. Voilà. Musicien. Donc alors c'est ça bien nyonso wana on atangi wana. Donc vraiment minga ko lobeza lango te ngai penza na komi nga na suka mais avant tout suka émission na biso. Nous sommes DJ na biso pe aspect hein. Parce que ni makasi bondeni po badika msuna mona ba simple mais non mona na ba foulard moko boya ce qui peut yanko isoka nini on sala pas ça perd neko le makamo na ili na lobi mais toi le papier tout oui quand vous artistes ils ont fait partie de nous non moni na mtatombola donc moi je me cache pas comprendre ngana la tana tombola mais biloko za tombola te biloko za tombola mais tombola ya poto za gambela poto pe la kate gambela poto montrer Zali, Sarcel, oui. Ah vraiment. Ngape na posa moi loko ça comment bien. Dimanche, faut quand tu dimanche na 8h avant tout ba ya yo ça déjà. Là déjà tombola. On a tombola déjà bani. Merci de ce. C'est naza s'appelle guité, mais ça te tigre ba gifoulard ba nikes ba ya. Oh, nikes. Balobi, obi vraiment est-ce que vous en équilibre pas non? Équilibre. Ezali ko? Vous en ezali. Obi que nikes akanyo na solo. Nayebi ko bona tiki pamba. Nikes bayaka vraiment félicitations. Mais koboza na te kulutu na biso José Wanduka. Ti wana kasi to dilo likaza na retraite. Wana za likunzi ya ba prêtre. Wana biso ba petit. Nikes bayaka en tout cas tozongi suma mukela sima po vraiment félicitations Nikes po. Et le gosala ki na enterrement la nini na matanga ya mama Pauline Nzongo Nikes bayaka félicitations aux Nzambe donc voilà la confirmation aux Nzambe po mokili eduni équilibre voilà sapato esio yomoko longola yango elambele kimonene longola yango kakaboy kakaboy OK Nikes bayaka félicitations vraiment na habité équilibre Nikes bato ba teke Nikes vraiment félicitations na habité ni na ko ba pona yo et là salaki osa milsente mais olandika lokola ba vena ba nyarka maza changuse tune changuse za ko bota mambuto kolo ngapi na koko mana ngamo na changwa mais adoptif ba talent les amis na changwa Nikes ba yaka saper confirmé auto yebi na Paris ben voilà na Europe voilà Nikes ba yaka sali mo titre mongo ka équilibre na biso ba tout ba sengi bis mais ya biso donc ya biso za makila Paris est bougé et voilà. Donc sinon il donne une image moi je suis pas sapeur. Mais non linga ça peut tika on a ba sapeur biso taka batuka ya cacher le corps. On m'a na beti boy. Na beti na mubimba te. Mais ngamo na kata cerveau na ngeza na beti mubimba ya cacher le corps. Cacher le corps. Oui, cacher le corps. On a griffe fasika. T'es bon manzoto. Griffe fasika ngona bon manzoto. Maman na ngai. On a ti coupé. Oh chemise sur ya ndenge no kwa nzoto bon mani. Cacher le corps. En tout cas vraiment l'indépendance au Congo. Bomoni kaka biloko lo baneza et le faire partie ya imo exactement donc tant abi que ça artiste polyvalent nyo sona ngo sangisango donc tout seka ouais to succès mission na biso vraiment na pesa mbote na baine so basunga pendant sango Congo o balanda pendant sango Congo a commencé na MJ30 Master Voice vraiment petite sœur propre na rozanga yote na mikwa pendant sango Congo na pesi mbote na ngai na mama Irène Bengazi babi salon na biso exotique na biso kangi masolo na Savini si Orge et maman na biso femme commerçante maman Georgine ya yo pe yangwana sœur na ngai moko Nisha Lutumba Nisha Bobo na Viry Châtillon babi supérette du quartier ozo bouger pe mikolo na Viry Châtillon zo pe yo mitano ndeza la kaka ba nyo so balinga pata sango Congo Ogi Champagne Switzerland vraiment ya yo pe yangwana
Père Bundes Obo Sanate, Yvonne Zevo. Yvonne Zevo. Maya Georges Ngingou, le millionnaire. Balobi Georges Ngingou, le millionnaire. Bango baza ba représentant ya légal. Ya Blam Nil. C'est vrai. Donc Blam Nil Mubimba. Donc millionnaire Zevo na molonga naye. Yvonne Zevo. Makambo yango pendant ça ngwa azo lukati yango de millionnaire Zevo pendant ça ngwa Kongo talaka. Voilà, salon glamour. Salon glamour. La Villiers. Kuneza ya Jacqueline Matuidi. Masoleza côté là. Maman Jackie. Maman Jacqueline Matuidi. Balobi. Yokani. Love Matuidi, love Armida Matuidi. Yes man. Sylvie Matuidi. Yes man. Yemoko international. Blaise Matuidi. Babon année, na pespe na mère, na père bambote mingi vraiment parce que zali. Pendant ça ngwa za bino hein. Maboko ofungwama. Amen. Maboko za ofungwama. Vraiment mingi rolobeza na moté salon Arom Itoga, salon Plamedi, pesika Mbibiso. Vous avez plateau pendant ça Congo vraiment. Chantal Bola sapé de Noël, Clarisse Bibinda, la femme en barbe, Nengo Lobaka. Blanc la Beyoncé de la média congolaise. Étoile d'amour, la fille de longue jambe, Babionde Tobenga top modèle T. Maman Bota étoile d'amour, Maman Bota Dadine l'angolaise, Maman Bota Bibiana Strela, MGK Nzela Yamino, sans oublier Maman Mila conseillère. Maman Pauline la Katia Bordeaux, na pêche mbote na Maman Kulutu Matondo. Vraiment bambote na bino, bonne année, vraiment émission c'est comme na souka. Ba ino so bolinga pendant ça Congo na porter bino na motema vraiment na kai bino 2017. Bobongama. Bobongama biso za guerre te mia musala. Yokani Zaka musala nde musala onde tolinga kusala toro sala ngoti 2017 vraiment na lingi bande ko ngana sto basi tout to tourner bolala pe pongi trop na bolala pongi bola muka 2017 bola muka et dino ima sala muki bino pe bola muka to ke na bino ka boy yes man vraiment ba gros bisous restaurant Ewaka chez maman Jeannette Ewaka na Ivry-sur-Seine. So le mot bien hein. Faut que na mingi pas maman Jeannette Ewaka na Ivry-sur-Seine na place Gambetta. Na de temps en temps. Merci. Vraiment dernier mot pour toi la besoin la tikio. Ah ben Lilo Bayasuka encore une fois. Merci Bandeko Bolandaka émission ya Edino image ya Panza Sango. Merci na ba fanatique na ngai nyonso et merci na bandeko nyonso oyo ba soutenaka artiste polyvalent DJ Dollar la monnaie américaine, l'homme le plus têtu que Satan, l'homme qui a bagarré avec 45 Mami Watade Bakima na Mai. Un grand merci na EPV TV télévision chrétienne et à pasteur Constant Efwanga. Passa Mabondeli na yo kotikate, continuez toujours Mabondeli, continuez toujours Mabondeli. À suivre. C'était bien moi, DJ Dollar, l'artiste polyvalent. Bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za sous bakota Paris te kolia za moko na kata Ivry awa et pas ya serre na biso ba bi na restaurant Ewaka mi José ba bi moi ça pembe tina mabolongo mi José le bela bango li loba moko Simi mokonza ba mama oza mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa na lie na taba donc goût ba bi chez maman Ewaka quoi serre Ewaka na Ivry et puis la qualité. C'est pas la quantité. Ça veut dire que ah bah bien goût on a besoin qu'il date. On a besoin qu'il date donc lemba ya goût ya chronique ba goût l'Afrique ko lia le gros boulot za matongé. Mais on a poto comprendre. Donc so la reine Michosa confirmé donc na les bien, na meli bien, na la chez Waka chez Jeannette. Nganda sans polémique. Soye olia bilo nyo samokili o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, penza so boye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Elo nyonso olimolia ezali. Olingi pondu poma za muluba la nga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boko sepela. Ba fille bien bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant
où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Mama Iwaka.